Ayez les sous votre site internet, les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel, et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe Congo Millennium, une église au milieu du village. Bienvenue dans votre émission qu'une réalité, une émission proposée par votre site les 3W Congo Millennium, qu'une réalité le lot de soumettre les réalités Yamawa, réalité qui se passe à Kinshasa, Isali Bongo, Liwa, il y a artistes, Binga Binga Kinshasa, 100% star, et Koumani, les vieux Foulangenge, Papa Wemba, Outi Bongo Kotika Biso, Outi Kotika Mokili. Ya baina bomoi pe asungisi molimo epai ya kolonzambe Papa Wemba oto yebaki sonyoso a défendre drapeau ya mboka na biso à l'étranger, a défendre culture congolaise à l'étranger, pe azali moko parmi ba grands ambassadeurs ya culture congolaise. Aujourd'hui Papa Wemba nous a laissé, aujourd'hui Papa Wemba a remis motema na ye epai ya nkolo wabisikaye auta. Nous allons vous proposer quelques images autres soit qui na couloir Madiakoko wabisika batu ya ndenge na ndenge bayaki bana couloir Madiakoko ndenge nini bazolela Papa Wemba juste bazolela yena banzembo, tout le monde a ça qu'on regretter. Suivez d'abord ces images qui nous propose Teddy Moussumbi, Messier Salo. Et avant de passer à ces images, je dirais cette émission est dédiée à celui qu'on appelle Julien Bounchana. Julien Bounchana, oui, le gouverneur de l'Irlande. Pourquoi ne pas la dédier à l'ex-longero de Bundes et Désiré Kiangebeni. Suivons les images qui nous propose Messier Salo. Frère, bonjour papa. Sangwaliwa ya Papa Wemba ezo lobela yo nini? Ezo salanga passe tant que grand artiste ya Congo. O biso toyebi. O basalela ba journal ya danser dans l'avenir. O biso zala bana lelo toyoki ye azangi biso na kati na biso esali passe. Tango yokaki Sangwaliwa na ye ba impression ya liboso ezalaki nini? Oyokaki ndenge nini? Et ça la kinga passe makasi parce que minito aza proche ya un artiste o ngana lingara mingi weranson fallait poupa paza auprès na bango et ça linga mawa ba souvenir nini ozana ngo ya Papa Wemba ba souvenir comme banzembo na ye album na ye ba album na ye o esalama dans l'avenir ba coiffe habillement na ye yango esala keto sala dans l'avenir kolandaye. Merci. Bonjour papa. Nini yokolo bana Kinshasa bana poto bazolando par rapport à liwa ya Papa Wemba. Bon, malgré tout et ça se passe lelo to vandi kaka boy to moni que papa na biso kendaki concert na Abidjan kuna lelo information na ton pays papa biso azaki na podium akwei akufi en tout cas biso bana Congo. Passe na mutema makasi ya koleka ba souvenir nini yozana ngo ya Papa Wemba. Bon na resonance na so na vani so na resonance ka okoko koroko pesa biso nguya to bare ba zebe en tout cas nga chiko se penza isala nga penza moi en tout cas mes condoléances kaka na famille na e na oyo ekoyili bango eza makambo ezo ka batu nyonso mais ba kongo penza ba okipasi. Papa. Oui, bonjour. Tokuti ope aoza na position toujours ya mawa et zolo belo nini liwa ya Papa Wemba tokuti ope na livre ya na maboko eza na elongi na ye. En tout cas, pasi na motema komona grand artiste lokola Papa Wemba oyo biso tolingaki mingi oyo a soulager biso ayembi banzembo oyo ezali éducatif oyo éduquer masse. En tout cas, pasi na motema pasi tozo mone souci yango moni to bimisi ba livre total ata papa passe na mutema tozo lela. En tout cas que son âme repose en paix. Ba souvenir nos ala ngo ya Papa Wemba. Ba souvenir na zala ngo ya Papa Wemba ebele vraiment ebele ndenge a komisi ba peuple congolais to komi lelo propre eza grâce ya Papa Wemba kala to zala ki bongote le to mona ba jeune ba komi ko lata propre kitoko eza grâce ya Papa Wemba. Est-ce que vous appelez ba souvenir mabe ya Papa Wemba?
bon ekoki kozanga te po aza mutu ekoki kozanga te mais tellement naza nango te mais ekoki kozanga te aza mutu nini oloba na famille nyonso ya Viva la Musique pe famille biologique ya Papa Wemba. En tout cas nasengi na bango kaka funérailles eleka kitoko bazala kimia nzambe akosunga bango akotika bango te surtout na mama Amazon. En tout cas mes condoléances les plus attristés. tokuti ope ya idéologie ya Viva la Musique yebisa biso sango aliwa ya Papa Wemba ekomi lelo na batoi ndenge nini esali yo ndenge nini? maisha wana vraiment leader abandaka mpena kala mbai nalongola ta azalaka kala mpe azalaki me nayoki kaka na ntongo lelo sango mpena lokola kakeya nga naza lokola kokololo mpe nazolanda nzela wana me lokola sango nayoki lokola kake na matoi bon nono namoni te nayoki kaka oteme kutenga ata bulo fo nayoka nasala mwa tamoka bulo moke me tokokende pale tolandela yango me pasi basouvenir nini oza nango ya Papa Wemba? ebele pasi nga moko nayiba na mwa banzela mpena oyo ayiya bandaki kokende ebele mpo nayiba mpena mwa baline mo batanke champ nayiba mpena mo makambo. Est-ce que moi ata morceau ya moke ya nzembo okoyemba mpo bato baotalo na souvenir ya Papa Wemba? tala kaka eloko moko boye fe na nga babetaka seyoka lokola kalakala bankoko babalaka na mungwa ya biso banekoma falanga wowowo toyokanaka boye te na boli donc pasi kaka mpona bana Madiakoko nini oyebisa bango? vraiment ezaka jeu de mangrokoto tokolela fe wana kaka na mangrokoto toujours bakosentir japon ndenge ezalaka bankoma na bango ndenge ezalaka comprendre donc biso tokoya na staff angile tant aussi ya zulumbo na isi vena masala ngai bote sango ya liwa Papa Wemba ekomeli yo ndenge nini na matoi esali ndenge nini? en tout cas sango ya liwa ya Papa Wemba esalinga pasi kenga naza mikiliste naza mwana ya kliché babengi nga na bamasa na poto depuis 5h du matin keno Papa Wemba akufi esalinga pasi makasi. basouvenir nini ozo garde ti sikoyo ya Papa Wemba? non basouvenir eza ebele pasi katekelanga mbati ya Yoshi en plus na nzembo na ye ya Maria Rosa nayembi lisusu bibie tokende libala malembe mama mpona nini paseke mwasi na komune Rose yango namoni siko tanga yembela Maria Rose etusha ngai fin. oloba nini mpona bana ya Viva la Musique pe bana couloir Madiakoko? Bon pona bana ya Viva la Musique loko na yebisi bango ke médaille ekoyela te bayeba bien ke Viva la Musique eza orchestre oyo ya bamikolo oyo ya bangantie oyo batika idéologie ya forme donc babomango te po soki babomi yango idéologie ya forme esili toujours t'interente. Vous venez suivre les images qu'il nous a proposé Dedi Moussoumbi Messis. Alors c'est triste. Papa Wemba, Ndeng Balobi, Soda Koufarka dans la front des Turcs. Papa Wemba nous a montré en combien il est artiste. Il a montré que réellement il était 100% star. Papa Wemba comme un bon soldat a Koufi Nation des Turcs, a Koufi Bongo, Nakati ya ville, il y a Abidjan. En plein festival, en pleine prestation, Papa Wemba a remis son âme. Namoto ya Kelaye, Namoto ya Tindé, Namokili. Nous qui sommes restés, ça doit nous servir des exemples. On nous dit toujours, l'artiste ne meurt pas car ses œuvres restent. Mais quelle œuvre? Papa Wemba nous a laissé des chefs-d'œuvre. Tourole la Papa Wemba, Nekbana Madiakoko Balobi, Papa Barolele na loyengete na divagation te, Papa Kolela Mana Mungongo, Papa Kolela Mana Milele parce que Zalaka Mutakolata. Yango moni batuloko ba Désiré Kiangebe na zo bongama tika Irlanda ya Julia Bunchana mutema bijou Bwakanda alobaki ye paso tika Irlanda zo tika gouvernement na Irlanda zo ya Lengs longue le couteau sakana raté na bajango bisono stoko sangana wana tokolela papa et restez toujours branchés sur Congo Millennium. Congo Millennium vous propose plutôt tout l'événement vous allez lier dans l'obsèque il y a Papa Wemba. Vous serez toujours à la page. Tout ce qui concerne Papa Wemba, nous sommes là pour vous les montrer et surtout en temps réel. Restez branchés sur Congo Millennium. Derrière la caméra, c'était votre homme, le serviteur, M. Salo Dedi Moussoumbi. Et oui, devant la caméra, comme d'habitude, de l'Obelcam, le défenseur de votre animateur. Restons branchés, prenons rendez-vous à la prochaine actualité sur Papa Wemba et pourquoi pas sur toute l'Afrique. Merci beaucoup. Ayez lisusu votre site internet les 3W Congo Millennium. Vous qui aimez les actualités, vous qui aimez Kinshasa, vous
aimez la RDC, notre beau et cher pays. Vous voulez être au bain, dans le bain, et vivre tout ce qui se passe à Kinshasa en temps réel et ne pas être en retard. Congo Millennium a mis à votre disposition pas mal des émissions politiques, culturelles, musicales et pourquoi pas des émissions sportives avec sa grande équipe. Congo Millennium, une église au milieu du village.